Ba tata wa mama bandeko na pesi bato nyonso mbote oyo bakolanda life ya lelo ngai komona nga Clarisse Akwala. Na life ya lelo na life oyo ya lelo oyo ezali mpona koloba na moto nini, ezali mpona koloba na moto ke bomoni diaspora oyo ezali na kati ya France. Diaspora wana ebundi bitumba makasi, ebundi mitumba makasi. Maintenant na bitumba oyo bango babundi wana ezalaki ke bango bako bunda me bako mona pe mingi te, bako mona te pona nini, parce que bakisi oyo nalobaka ke bomoni na Congo ezana bakisi mingi, bakisi oyo ezana ba rond-point oyo bakanga ba rond-point, bakanga drapeau ya Congo tout ça là. Bamemeli bango yango na kati ya ba diaspora, na kati ya France kuna bamemeli bango yango. Okomona ke moto nyonso oyo akobanda projet wana toujours esuka na koswana. Projet wana ekosuka na koswana. Pona nini? Parce que bato oyo ya génération oyo ya balisuba, basasu génération wana ya batata wana ezalaki so génération esili ba génération oyo ezoyaka na sima wana bango nde bakokanisa ke bango moto bakozwa. Mais or technologie eyi kosala ke omoni basadio babimi, Aristide Mobile bisi babimi, bango bakoloba, babobe baka bazoloba, ba Gervais Mbumba bazoloba, bazo utiliser technologie bazoloba. D'où génération oyo elinga koyaka tout de suite après basasu bakomi frustré, bakomi komona on dirait que bino bokomo kamata bango place. Maintenant bango bakosala nini? Bakomi koluka kaka na kati ya diaspora wana bato o bango bako manipuler. Pona soki na kamati exemple Faye Monama, ye moko azali victime ya génération nga nazo loboyo lokwa parrain. Faye Monama azali utiliser, bazo utiliser ye, ba utiliser ye. Donc ye moko pa azali victime, ba utiliser ye pona kosala ba Aristide mabe na ba Sadio mabe. Maintenant comme to komi na ère du verso oyo mabe wana moto ako provoquer mabe wana ekosala retour na ye moko, parce que to koti na étape mususu, to koti na ère mususu babengaka ère du verso. Angwana moto nyonso oyo azo senga ke yo kenda ko manipuler x y z bokomi komona ke bakomi otenga bakomona bango, parce que bango bakomi ojwa choc en retour, bakomi ojwa sikoyo effet boomerang, parce que to koti sikoyo na ère du verso. Soki bomoni Bedimi Nkayi, Bedimi Nkayi abandi kosala chaîne na ye na kofinga bato, abandi kofinga Norba de Paris, abandi kofinga écrivain Mabankou. Na la fin omoni que tango ya kutani na parrain yemo ka lobi, tango ya kutani na parrain aye yemo ka zongi susu na kata chaîne na ye pona koloba ote akumo loba su du bien à parrain. Mais loko nini se passer? Soki bokamati Faye Monama lobi que ye motazali gangi ya komba wana
mais ye moko azwi micro azoloba ke nga na kokenda isusu kuna na le bistrol te bino moko bokenda parce que nga na kozala wana te nazala sikoyo moto oyo nazala sikoyo esclave na bino ye moko abandi koloba ndenge wana mpo ani parce que ayebi bien que bako manipuler ye na para ko manipuler ye angwana il faut comprendre nani makambo nga nazolobo makambo ko tolongo na ère du poisson to koti na ère du verseau ni to komi na tango o baloba na kati ya Bible apostasie bato mingi bakena na kati ya apostasie donc bakosala makambo oyo basalaka te lokola ba luemba grâce à kosala wana ba apostasie pona nini parce que choc en retour ya biloko ya ba mbongo o bango bakolia oyo ya bokombisa lisa o bakoti baboloko bazofuta karma na bango bamakila ya bato nyonso bango baboma na kati ya Congo bazofuta karma angwana ba Rodriguez Luemba bakokenda kolongola bilamba parce que bakofuta karma balokoso mbongo et soki oyoki Luemba ezali bato yo baza famille na Antoinette Sassou ezali nani ezali mwasi ya Sassou donc mwasi ya Sassou ye ako participer na ko bebisa Congo ezali kaka Sassou ngeso te mutazo bebisa Congo ndenge bato tu bazoloba kaka Sassou non mwasi na ye mutazo bebisa Congo na bakisi na bango o ya bikoko o Souchlati Poitiers aloba parce que wana ezali bakisi na bango wana ezali domination et domination wana bino bo kamata kaka vidéo à quelque chose malheur est bon vidéo à grâce Luemba wana ezolakisa domination ezolakisa bakisi oyo azosala oye grâce Luemba asala bozomona bien ko azoutiliser drapeau ya Congo bozomona bien domination ndenge nini ezobima na vidéo bakisi ezobima na vidéo et puis azokenda kosala domination yango wapi na le bistrol ezali ndako ya Sassou te ezali ndako ya Antoinette Sassou te non akokenda kosala yango kuna mpo na nini parce que ya yebaki ke Antoinette Sassou bazalaki kuna parce que bazowela domination na bango ya bikoko ya ba première dame soko moni basa ba ministre wana nyonso tu bakenda ko bala bata le nord wana okomona basi wana tu soko otali basi wana bazali na famille na Antoinette Sassou bazali na famille na Antoinette Sassou eloko nini nalingi naloba makambo oyo Aristide Mobebisi aza polele alobi ngana vibraka na 50,000 vibrations par seconde alobi ngana sali braza Paris info nanga na loba polele et moi si oyo babengi ye Rina oya ko ya kopesa mbongo moni bien que ezali Antoinette Sassou motazana sima kuna et puis nazo fongola bino iso eloko moko na lobi que bomoni Simone Gbagbo depuis Simone Gbagbo bandi kosala politique ba première dame bakomi s'inspirer na ye pona basala pe politique et so bino omoni Congo ezali kokangama nini na bata Pointe Noire Congo ezali kokangama na bata Pointe Noire bakanga Congo bino bomona ka tourisme et fonctionne na Pointe Noire non wapi soki botali bien na kati ya Congo wapi mboka oyo elinga ko mema tourisme mingi ezali côté ezala la mer na la plage mais tourisme kuna esala makate wapi mboka oyo Antoinette Sassou azomema ba déchets na Pointe Noire wapi mboka oyo pétrole bimaka mais université ezalaka te Pointe Noire donc ezolakisa bino ndenge nini Antoinette Sassou akanga Pointe Noire wana donc système ya Sassou land ezali kaka Sassou te non
ezali nani mwasi na ye mwasi ya sasu maintenant na sima ya mwasi ya sasu wana eza na nani eza na ba belle sœur ba cousine ba belle sœur tango tolobaka ndeko bino moko boyebi ke soki ndeko na bino abali moto aza na mbongo ba famille bakomi ebele donc bango nyonso wana baluemba wana bakomi koyaka bachitembo soki bozoyoka bakombo wana bachitembo moto azoloba ngo ezali nga te yango wana alobaka ke bino omoni na kati ya diaspora ezali na bato basali misala e bato wana nga nayokaka nakolanda bavideo na bango Bob Ebaka na Bonjour l'Afrique Miv alobi bino omoni Orus wana soki Oris wana ba famille ya Antoinette Sasuba ye mutazo financer kuna tango Alain Makaya banda kosala makelele bango bakolinga toujours moto na bango adwaki pona ko bebisa image ezalaki Sadio no Sadio moto atelema abimisa biloko ya Alain Makaya zo wanga na ko ya yebi bana sasute lukuta pona nini bango bazobuka lukuta soki bino oyeba na sasu ndeko na bino abali na sasu eza normal bino boyeba bana sasu eza normal bino bosala ba projet de société mais ba projet de société wana monde ça marche jamais oyo ba famille ya Antoinette Sasu basalaka wa ba projet de société to sala bilan ba projet de société wana monde ça marche te pona nini parce que bazana kati ya ba kisi ya ba domination bazali kaka na kati ya domination et domination yango bandeko ya Antoinette Sasu baluemba wana bamemi yango na kati ya ba diaspora pona ko etufe bato nyonso tu oyo bako meka ko tombola mutu bango ba etufe esikoyo ezongeli epa na bango moko donc bakisi yango ebimi na polele ebimi na poisa ezali sous nefete bakisi na bango tu ya Pointe-Noire ya Brazzaville tu ese comme expiré angwana biro moni il faut bomona indice il faut ezala soki bakisi ezali ese baby ese poli mais il faut bomona ngo siko na nani bomoni yango na Grâce Luemba il faut bomona Grâce Luemba wuta wapi wuta na Pointe-Noire n'est-ce pas bomona ki kuna que bakanga ki basi bakenda ko yiba basi wana batie bango mitakala ezaki wapi na Pointe-Noire. N'est-ce pas balaksaka basi kuna la plage na bango kuna ba sirène toujours mitakala kaka na Pointe-Noire kuna et siko bo yoka peko soki ba bomi bana kuna soki na Pointe-Noire so ndenge nini kaka na Pointe-Noire wana et maintenant bo yuko mona nini bino moko bo yuko vivre siko na kati ya diaspora nini Grâce Luemba ko lungola bilamba bo yebi ko lungola bilamba lingolo ba nini ko lungola bilamba za bondoki oya sali wana sali rituel makasi parce que azaki na drapeau ya Congo Grâce Luemba yo zalaki na drapeau ya Congo ozo pupola drapeau ya Congo tango nazo loba Congo ya Sasu Londres donc ya système ya Sasu ya système ya Antoinette Sasu oyo Souchlati Poiti asa bimisaka na polele na poisa donc moto ya banda déjà ko sala combat ezali nani ezali Souchlati Poiti ba Bob Ebaka bazo bake ko ba kena micro partout pona ko loba basi ba loba ba Oris wana bango tout aki financé par nani par Antoinette Sasu Aristide Mobebi sayi ko bakisa pona nini bazenga mambu o babandaka makambo pona nini esali ko bazenga mambu bazoyoka isu bango te ezali te parce que bato bazami te mabe non bazenga mambu ezali Gertrude Malalu muta kosa bango ayaka kosa bango que nani Gervais Mbumba violé ba koma ngo na zenga mambu bato bakota na kati ya zenga mambu pona kofinga Gervais Mbumba bakota Gervais Mbumba zoloba mutazo yokete tala epa yo sikoyo boye bo tutwe kota na kati ya zenga mambu
botutu ekota pona Gertrude Malalu pona lokuta Gertrude Malalu. Et même Gertrude Malalu wana akenda kosala nini? Akenda kosala rituel monene na nani? Na fai monama. Angwana zoloba ke bazo utiliser fai monama yemo kazali victime ya parrain na ye, azali susu victime ya Gertrude Malalu. Pona nini ko luka ko utiliser ke bana ya bato mususu yo Gertrude Malalu. Yo kenda kosala ba rituel na yo mabe ya ko kenda ko longola bilamba ya poisse o mema mwana ya moto mususu o ba bengi fai monama. O ba bengi fai monama o mema yo zo longola bilamba na miso na ye. Bondoki yangwana bondoki yangwana. Etala bondoki mususu moto akosala ngo mususu nani Luemba Grâce Luemba alias Ngolu d'Afrique. Azotia botutu na banani na ba BKM Nsa Bilal na ba fai monama na ba lenkipo na bato nyonso bakio laikango azotia botutu ati botutu atieli bino botutu. Donc botutu banda déjà depuis kala na kati ya diaspora wana na bato bazaba frustré lokwa ba Robert Poiti o bazo kanisa ke lokwa ba Modeste Bukadia o ba taxi ba mindoki kuna ba bomisi bato ba onkesi ba mbongo ba koyaka na kati ba diaspora pa na kotia poisse. Grâce Luemba Grâce alias Ngolu d'Afrique asali bino rituel munene. Et na kati ya rituel wana ya lobi nini? Alobi ke ndeko na ye amwasi awuti kokufa no? Rituel angwana. Alobi ke ndeko na ye amwasi awuti kokufa. Mais soki ndeko na ye amwasi awuti kokufa. Yo silisi nani ko sala matanga na yete. Ya ndeko na yo amwasi koto ba kokanga Grâce Luemba na bondoki na ye ni place wana. O yemo ka bimisi na monoko neko ndeko na ye amwasi akufi. Mais soki ndeko na yo amwasi akufi. Osisi nani ko lela ndeko na yo amwasi te? Osisi nani ko lata pili ya ndeko na yo amwasi te? Osisi nani ko longola pili ya ndeko na yo amwasi te? Ale tala yo siko telemi siko na miso bato na le bistrolo o ezali place o bato basala misala place bato ba gagner bambongo. Alors yoko tia botutu na kati ya le bistrol. Oko tia botutu na yo na kati ya le bistrol. Yo Grâce Luemba. Yo deko ya Antoinette Sassou. Kaka pona ko wela ki première dame. Oko tia botutu. Oko tia botutu na place angana ya musala. Yo Grâce Luemba. Oyebite oko tia botutu kuna. Ndeko no amwasi akufi. Est-ce que yoso sisi ko lela ndeko no amwasi? Oso sisi ko lata pili. Oso sisi ko longola pili. Alors, tala yo wana siko un de ko longola bilamba. Et puis okomo tanga lisusu on ndeko na yo amwasi akufi. Mais yo moko donc moto leye to boni. Omoni ngo ko ibwanga. Omoni ngo ko ibwanga. Okoi bwanga monene yo Grâce Luemba. Alors siko kamata ba ninga na yo nyonso tu o ba like ndenge yo ko longola bilamba ale bo longola isu vrai bilamba lisusu pona Sasunge so longola pona yo koma siko yo première dame ya Congo. Osali soni siko osali soni na ba vili nyonso tu osali soni. Et o lakisi biso que effectivement ba vili moto ba kangamboka. Et Antoinette Sassou muta kangamboka. Antoinette Sassou muta manipulé que Denis Sassou Nguesso. Na famille ya Denis Sassou. Asala la manipulation. Asala la domination. Na Sassou Nguesso. Antoinette Sassou asala la domination. Na Sassou Nguesso. Yé muta pesa bambongo partout. Apesa bambongo. Yango siko bokoyi bobimi siko na polele na poisa mokili mobima nyonso moni ko ba kisi na bino ya Pointe Noire wana e poli na nani na nzela ya Grâce Luemba.
avant grâce Luemba ezalaki nani na basi nini basi onga na kotangaka toujours bakombo awa ke botala André Rodriguez Luemba botala André Rodriguez Luemba akomi siko na kombo ya Tete de Bigos akomi siko na kombo ya Tete de Bigos yangoyo pona nini nako ganga depuis kala ke botala André Rodriguez botala André pona nini nako ganga bongo mais parce que basi bakanga déjà bavili wana déjà nako laksa déjà moyibi ya bavili na le botala vili mo vili oh bango bakomi ba Amazon bino boza ba Amazon ya mbeto bino boza ba Amazon ya mbeto boyoki boza ba Amazon ya mbeto boza bi suivra boza ba nakati ya jalousie boza nakati ya domination et bino moto bokanga Congo et loko musu bino boyebi ezate boyebi kaka mbeto bino boyebi kaka mbeto kindumba na bondoki mbeto kindumba na bondoki na domination wana ni bino boyebi bokanga bamboshi nyonso tu ya Congo bokanga okombi salisa bino bokanga okombi salisa na bakisi ndengo okombi salisa ke na boloko wana akofuta karma na ye na boloko parce que bino bokanga ye na kati ya bakisi kaka ndenge bino po bokanga sasunge so na kati ya bakisi bokanga pe na bana sasunge so na kati ya bakisi pona bayoka kaka bino batala kaka bino bayoka kaka bino batala kaka bino basi abikokoyo bino ba André Rodriguez Luemba bino ba Luemba bino ba Grâce Luemba o ngolu d'Afrique bosuki ndenge bozali wana Sadio Morel Conté a osala combat ne mususu botikala ko sala combat moko na Sadio na Morel Sadio Morel Conté te botikala ko sala combat moko te bino bosala ka combat na bino ya mbeto boko angwana boko lungola bilamba pana ko loba na mobile na bino sasunge so mobile na bino mais oui yo mona kaka Antoinette yo mona biso te tika biso beto longola bilamba pona yo pe siko mona ka biso bo tellement possible dominer ton domination na domination bo suki siko parce que bo lingi trop domination yo Grâce Luemba o wuti ko o sala na Christelle Sassou esuka bap o lia bambongo no nyonso tu boko sala esuki domination na bino wana te et Sadio Morel Conté a succès bino Sadio Morel Conté bana ko succès bino depuis Alain Makaya a succès Alain Makaya wapi Alain Makaya et yo Grâce Luemba Sadio Morel Conté a succès yo Gertrude Malalou Sadio Morel Conté a succès oyoki basi ba succès bino na domination na bino ko sala et soki bino bo moni ndenge nini parent kufi bino osali tout bo séparer parent na ba Sadio na Aristide pona bino benda parent na côté na bino basa mitema mabe basa kati ya manipulation mais boko sala kango lisusu te parce que biloko na bino c'est poli ba kisi na bino ba Gertrude Malalou a Gabon wana c'est pola et bino ba Grâce Luemba bino ba Luemba André Rodriguez Luemba otuli ndenge bozali wana ba suki no wana André Rodriguez Luemba ba suki ba we bino mona Sadio wana ba suki ba we bino mona ke atiaka lunette noire manette noire abani ko loba non donc bon repose ba droit de réponse yo Rodriguez Luemba okoya ko loba na mokili nyonso tu ndenge nini yoko yiba ba photo ya Clarisse Akwala boza basi ami yibi angwana bo yiba mbongo nyonso a Congo bo yiba mbongo nyonso a Congo ata projet de société moko bo salate bino mutu bo BBC bino mutu bino ba vili bino basi o ba Luemba oyo bino mutu bo BBC makamba sasungeso pona mo yibi na bino lokoso ambongo bino bozana lokoso ambongo bozana moyibi bozana kindumba bozana domination tout wana ezai pa na bino kindumba kaka bino domination kaka bino lokuta kaka bino moyibi kaka bino André Rodriguez Luemba suki BKM Bensa Bilal o monde ba manipuler yo na Grâce Luemba
Pono sala nga ba photo montage. Moni siko ndenge nini yemoka ko longola bilamba. Angwana zo loba ke bino bozo mona kaka ke non faille monama yemoka za victime. Parce que parrain mosane zaki pe bakisi na bango akota Gabon kuna. Bakisi. Maintenant siko ya kenda ko vana na ba faille monama wana ale. Ba récupérer biloko wana nyonso. Angono ko mona azaka boya. Parce que azaki manipuler na ba vie wana. Bakena ko bebisa bana nga na bato. Après ba lo ba ko sala politique. Quelle politique bon ba ko sala? Et ça le kola Roland Levin et tout. Azo bebisa bato na kati les indignés 242. Soko moni Bernard Pongi kuna la même chose. Kako bebisa bana bato. Kako bebisa bana bato na lokuta. Donc awe ezalaki pona ko laksa na bato ke bon moni ba luemba wana ezali te kaka sasu dégage. Basi nyonso wa ministre nyonso wana ya basi o basala wana. Bakanga sasu na bakisi. Et puis bato ba mona kaka ke non kaka sasu ngeso motazama be kaka sasu mais bongo basi wana nyonso tu wana. O ba bala ba ministre sasu wana. Mosala bango nini? Mosala bango okanga kapeti. Ba ministre baso sala na sasu bino bozo kanga ba ministre wana. Est-ce que ba ministre wana bako évoluer? Bako évoluer te. Donc grâce luemba ko longola bilamba wana ezali pona bino bomona. Bomona na miso na bino moko ndenge nini yazo sala rituel. Asamo sa lokuta ko infiltrer bino wana pona sala ki domination na ya saka matalana na ye. Babasi ya lokuta, babasi ya bandumba, babasi ya batonana bandumba, batonana ba domination. Eza ba domination depuis ba koko na bango. Yaka domination basali ka côté non, ya ba domination depuis ba koko na bango ya makasi. Angona kumo keno longola ka babila mandengo wana o mona bino boko mona te bo fongola miso bien bo mona video wana bo mona ndenge nini milimo mabeza na ye. Muto ke na longola ka bilamba na miso abato. Après on kamati drapeau kumo sala bo. Après on kamati drapeau ngo so lati. Vraiment. Maintenant siko ba congolais ba kene ko like wana bango nyonso ba bima na balabala na batata mosi na bango na ba koko na bango ya basi na ba makango na bango na ba ko lungola bilamba bongo sa swa kenda. Kaka lokuta. Mutu na mutu azana komba na ye. Mutu na mutu ayaka ki na ndenge na ye. Baloba te ke Congo Brazzaville wana ezali kaka soki banani mutu bako non bato nyonso bino moni même Elise Smith wana. Elise Smith abundi pona Congo. Elise Smith a komi makambo ebele pona délivrance ya Congo. Elise Smith. Sadio Morel Conte abundi mingi pona Congo. Donc bon mélanger que ba makambo te ko mélanger te. Non. Bobe baka a lekana micro na ye boy akenda boy azonga boy akenda boy azonga boy. Ngai na zong sa matondo. Na zong sa matondo parce que pona na sala mosala oyo nga esengeli nga na sala il fallait na tala ba video ya Bobe Baka na tala makambo oyo Sadio Morel Conte loba na yoka makambo oyo Aristide Mobebi Sazo loba Ziana TV bazenga mambo bazoloba le lion de Makanda Congo page fona tala biloko wana na yoka bazoloba nini pona na yeba ku sosola makamango ndenge nini ezokendela mesalite ko nakenda ko longola ka babilama na miso abato parce que makambo oyo grâce luemba sali wana ezali grave parce que ye na Christelle Sassou basalaki forum de la paix bino yebi forum de la paix linko lobanini
nana lobaka toujours la paix, la paix, la paix, la paix. Et ça dit Sassou Nguesso, non? Mais ceux qui Sassou Nguesso andimi, na kati ya système na ye que Christelle s'assoit que nous sommes la forum de la paix, na kati ya diaspora. Et ça là qui pona Sassou Nguesso asakana lisusu na la paix o yemaka lobaka. Donc, ceux qui attendent Christelle Sassou Nguesso, bon ça la forum de la paix, mais il faut bien y avoir un résultat. Mais le résultat, c'est quoi, Zanini? Ezali, c'est quoi, moto a kena ko la forum de la paix, au babengi, Luemba grâce, na Christelle Sassou, a commis ce qu'on refinga Isusu, Sassou Nguesso, a commis ce qu'on longola bilamba. C'est que, au moins, binoma congolais, non? Bozo, moi, n'a même pas que, grâce Luemba, a crié la paix, 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 na katia diaspora. Il a crié la paix. Il est grâce Luemba wana a crié la paix, la paix. Bino le baka mais ça songe ça le baka la paix, la paix, la paix, la paix. Mais grâce Luemba ko le ba la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. A suki wapi. A ko lungu la bilamba. Maintenant est-ce que bino quand la diaspora bino le bini. Donc yes slogan na ya la paix, la paix, la paix, la paix wana ya utaki na ngowa. Abuta ko jwango wapi. Abuta ko jwango na kata ndaka Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso a balana Antoinette Sassou. Maintenant, il y a la paix, la paix, la paix, na yewane zalaki ndeku taku. Ndea ko longola bilamba ko laksa mabele, na ko longola sikoyo ko ya ko laksa sikoyo, ba suki o ese sila nyonso na mutu. Ni ango la paix. Na ko ya ko sala domination, azo sala domination à ciel ouvert. Mais yo grâce Luemba ndengo zali wana. N'est-ce pas yoko crier awa que Kofi Olomide a ça la viol mais yomo ko ça la violence kuna ko ça la pe wana nini tango yo laksa mabele na yo na mibali oh ça la pe violence tango yo zo laksa mabele na yo na mibali ozo ça la violence. Maintenant suki no wana siko Kofi Olomide ko tuna yo ko mais yo grâce Luemba yo moto ko ya ko bina wa ko ba viol yo moko sko suki wa oyembi la paix aux yeux mbonga ngana ya Antoinette Sassou Sassou après ko mo finga bango lisusu. Shame on you bosuki. Et ça li vrai soni ndenge bino bozali wana bozana vrai soni bozana bino ba Luemba bozana vrai soni et bino moto bebisa Congo pona ki ndumba na bino pona ki manipulation na bino pona lo kuta na bino pona mo yibi na bino pona lo koso na bino moto manipula Sassou bino moto manipula Sassou parce que pona nini nazolo bandingo wana. Parce que ngai na koki ko comprendre te que Maurice Masengo Tiassé a le bana Armand Mondiono de finga Clarisse Akwala finga Sadio. Pona nini bienvenue Malalou. Azali contre Sadio, contre Clarisse Akwala. Pino ba Luemba ba Amazon ya mbeto. Ba Amazon a lokuta, ba kipa vite a lokuta, ba kipa vite ya moyibi, ya mbeto, ya domination. Vous allez contre Sadio, vous allez contre Clarisse Akwala. Mais parce que bino boko luka kombemaka bato ba mona kaka non ezali kaka Sassou Nguesso ezali bino boza ba complice parce que bozo protéger Antoinette Sassou. Mais sikoyo bino moko moto bobimisi siko Sassou Antoinette Sassou na polele na poisa ezali bino moko bobimisi Antoinette Sassou na polele na poisa bino bobimisi Antoinette parce que bato ko mona kaka oh Sassou non or ezali Antoinette Sassou na bino. Maintenant soni ekomi sikoyo na bandeko na bino mibali bakomi na soni bayebi sunde na koloba te bandeko na bino mibali bakomi na vrai soni bino bokomi na vrai soni na kati ya famille na bino
parce que bopusi kolanda Sadio Morel Conte bopusi kolanda Clarisse Akwala o asali bino eloko te omoni. Et puis bokwei bwanga na nini na drapeau ya vert jaune rouge. Lwemba okwei bwanga na drapeau ya vert jaune rouge. Yo moto koloba l'appel okuta. Ekomi kaka lelo sikoyo. Bokomi kaka lelo. Na lobaki na Bob Ebaka. Bango balingi tokenda na bitumba. Tika tokenda na bitumba. Tika tokenda na bitumba. Yango oyo. Ake kolongola bilamba. Bosuki. Kimoyibi na bino sikoyo monisa misikoyo. Bokanga bamibali boni bino oso kanga na kati ya Brazzaville wana, na kati ya Congo wana. Sikoyo mibali yo bali babase bavili babando sosola. Kando mona nde makambo ezalaka boye za ndenge wana. Bino zo mona kaka sasunge so. Non. Asali kokangama na base bavili. Sasunge so azali kokangama na base bavili.